mikolo solingi o s'abonner au betika point Kilongo TV. Kilongo TV. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre peur consiste à visiter les orphelins élevés dans leurs afflictions. Dans les afflictions. Passos orphelins, bobo sanakate, banaba konyo kwama, mazala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Bobo sanakate, kanisa bofela, banaba konyo kwama, mazala bolumbu. Mazala bolumbu, utupena moi, fula sena nzoto. Usisabu watoto wanakosa wazazi na chakula kila siku vula kumwili. Wasaidie wasanakate kanisa bofela bana bakonyo mazala bolumbu utupena moi fula sena nzoto. Wasanakate kanisa bofela bana bakonyo mazala bolumbu utupena moi fula sena nzoto. Kanisa awayo leo tondi obwaki mosusu na fulu bana bitike bakulela o na bofelina bazangi bilei pe bilamba kolata. Kobosanakate kanisa bofela bana bakonyo mazala bolumbu utupena moi fula sena nzoto. Kobosanakate kanisa bofela bana bakonyo mazala bolumbu utupena moi fula sena nzoto. Na bofelina bazangi bile ya kolia pe bilamba ya kolata. Mawa pe bolingo esi na mitema ya mbato nzambe na ngai yoka. Kolela ya baorphelin yeye nzambe na ngai yoka. Kolela bana bakofela baboti kanisa bofela bana bakonyo mazala bolumbu utopena moi fula
Fondation Rabi Mavinga Bosana Kate Bana bakonyo Kutopena moi Mula sena nzoto Bosana Kate Kanisa bofone Bana bakonyo Kwama Mazala bolungu Kutopena moi Mula sena nzoto Fondation Rabi Mavinga Bosana Kate Kanisa bofone Bana bakonyo Kwama Mazala bolungu Kutopena moi Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Fondation Rabi Mavinga, amour et compassion. Oui, pasteur de la foi, hein? Oui, bipé, les 30 les 31 juillet, na terrain Sainte-Thérèse. Nini ezawana. Oui, bité. À cause de la foi. Loba, à cause de la foi. À cause de la foi. Nini? À cause de la foi. Nini? À cause de la foi. À cause de la foi. Bisonyoso. À cause de la foi. Okite Bobi. À cause de la foi. À cause de la foi, tozana Sainte-Thérèse, les 30 na les 31. Nanya ozala. Bisonyoso tozala. Tokumsa kolo elongona pasteur. Ayango biso. Fondation Rabi Mavinga. Tobi toya a lelo. Tomeme bino biloko oyo. Bosepeli nango? Oyo nini? Semoule. Bongo oyo eza ase. Oyo nini? Oyo. Huile to mafuta. Oyo nini? Bongo oyo. Oyo. Carton oyo. Bosepeli nango? C'est bon, c'est bien embêté là, Nzambe maboko. Voilà, merci beaucoup. Biso toyaki apoto umelate to ki epe sous côté mususu. To beto kansa bana biso ya mibani. Hein? Ya to ba le to ya awa. Je sais que blo ngo za me belete me esunga. Esunga to esunga te. Esunga. Eko sunga. Na yango to memele mino mikolo bolé na yango. Na ngana signaler bino que les 30 na les 31 toza na Sainte-Thérèse nini ezakuna? Voilà. Moi na tanga bakomba bato basungaka bato batina blo nyonso ezate papier on a komé bakomba na bosa na ngango. Siko na linsko to loba pona bato batinda yata 100 francs bato basale moi geste. Nanya oloba. Yom to loba mingi telema. Ya loba mingi. Aloba bien te hein? Telema ya. Telema kiba onyate sacha siko na mun. Ah comment on soni? Comment on a? Madoche. Nani? Madoche. Madoche. Olobi nini pona bato oyo bakanisi bino na biso nde toyetala bino lelo. Njamba pamba ya bano. Abati te bano oyetani totana tibi yote. Mepani bate bono njamba pamba ya bano. Amen. Betela Madoche maboko. Nani so aloba? Ntaloba zate. Wabi ana. Marinette. Merci Nzamba pambola bino. Apambola bino obokaniseli biso tozanga kilo sakolia Nzamba toucher mitema na bino boyeli biso loso. Merci Nzamba pambola bino. Apambola pe Fondation Rabi Mavinga. Merci. Betele maboko. Siko moi moko amke ya mke kaka. Yo komono na? Gracia. Nani? Gracia. Gracia. Obini nde tota bino. Osepeli? Betela Gracia maboko. Nani sisa aloba? Ya Madoche les oloba. Bébé ota okuta yeyo. Bébé ça va? Comment on a? Oh, j'ai un problème de santé. Ezayete hein? Wapi? Oh, Gracia mtoyaka. Ah, Gracia komaka poso baby yete hein? Ah, Nzamba malamu. Donc bébé obo mona. Ben image moto yaka wa azana problème de santé, ezé malnutrition. Arma ke na kwa sheko. Nzamba munene. To bete Nzambe maboko. Ah.
azalaki moke ata kotambola kotambola te akomi neti bebe moko tema. François. Merci nzamba pambola bino fongolela bino bikuke apesa bino oezangi merci apambola bino nzambe afongolela bino bikuke misane sa satana ebe wana kumles amen. Etela maboko. Voilà, merci toloba mingi te. Tambo sambela na cha nzembo. Yamane cha nzembo to sambeli pona bandeko o baza o bakanisaka biso o batinda quelque chose pona bino na fondation o toche bona maboko nzambe cha nzembo. Yesu tambolisa biso bana toyebinze base soko satana komeka biso komba biso na mabe sunga biso bana mike tokobondelaka olo Yesu sunga biso bana mike tokobondelaka olo Yesu sunga biso bana mike tokobondelaka yo. Tokangisi. Seigneur, te pèse merci pour le moment qui toko Seigneur. Obateli biso Seigneur, oyebaki na kobongisa ba projet malamu na butu po na biso. Ona toza lisusu na tongo Seigneur, tomoni bandeko otindeli biso. Pambola bango Seigneur, pambola source ya provenance, pambola esika biloko ewiti. Mutu nyonso abimisaki mbongo na ye po ete biso tolia. Apambama Seigneur, yo lobi apesi orphelin eloko akolia. Adefisi yo Seigneur. Tala bandeko liboso na yo Seigneur, pe bisika bazali mona bango. Pambola bango mabota na bango misala na bango ekende liboso. Tikete okokisa baposa na bango Seigneur. Biso tomoni o batindi Seigneur. Mais tozana eloko ozongisela bango te. Yo ndo yebi kozongisa tikete ozongisela bango ya mingi Seigneur. Zongisela pe papa Rabi Mavinga, pe papa de la foi na kombo na Yesu Masia. To tiki retour na bango yo conduire bango. To telemeli accident pe accident. Nzambe na bango lakisa bango nzela bomoi patambola na yo na kombo na Yesu amen. Etela nzambe maboko. Merci beaucoup. Siko mikolo bokomi abana boni. Nanya binom. Webite wan fa tu na mama Maria zate to kutiete to bandaki awa na orphelinat Amiband na Kimbanteke tozo kenda susu orphelinat mususu. Non, c'est pas un problème. Tu as un souci. Maman peut avoir des détails. Et ben, tu as accompagné en tant que fouta. Na Glodimbala. Tu as fait le nom sous bongo. Tu as ça reportage. Merci na bande union sur la fondation Rabi Mavinga. Merci na ba union sur la orphelin à travers Bisso. Merci na pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. C'est quoi Zolanda Bisso depuis Orléans. Merci à vous. Merci na pasteur Kosi. Merci na pasteur Ringo Mambote. Merci Mingi. Na maman Bibi Moté Mafio Tiomo. Maman na Bisso Blapin. Merci Panayo. Merci na maman Fideline. Merci na bandeko nyonso ba soutenaka Fondation Rabi Mavinga. Merci Nathan Kifuta. Koba reportage na wana kanti Fiston Basende FB International partenaire ya Kilongo TV. Merci maman Nathalie Zeko FB Mubimba ya France. Merci maman Edith Marquis Beauty tozo koba reportage na tout kende sur film mususu et après bon to cité mon père. Allez, madame, au revoir.
La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre peur consiste à visiter les orphelins élevés dans leurs afflictions. Dans les afflictions. Masos orphelins, bobosa nakate, bana bakonyokwama, bazala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Bobosa nakate, kanisa boflala, bana bakonyokwama, bazala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Usisahau watoto wanakosa wazazi na chakula kila siku vula kumwili. Tuwasaidie. Bobosa nakate, kanisa boflala, bana bakonyokwama, bazala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Bobosa nakate, kanisa boflala, bana bakonyokwama, bazala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Sena nzoto. Kanisa awayo leo tondi obwaki mosusu na fulu bana bitike bakulela. Nese bino touti na mibani siko toza awa na orphelinat Mama Ilaza. Voilà, toza na orphelinat Mama Ilaza eza na Njili na quartier 9 so na bosani te bana baza. Vous allez bien? Bien. OK. Toza awa. Orphelinat Mama nani? Mami nani? Awa tootaki orphelinat mosusu touti orphelinat mosusu tobe toya sukisa awa lelo nga komona nga papa Rabi yo namonaki ozwa na église so bafilme azoseka jour wana namoni bino na église na bimbo lelo mpe na otala bino esengo te nayeba osepeli nayeli bino nini zala na tuna bino oyo nini na se nango bongo oyo oyo nini oyo bongo oyo oyo ketchup bobeta maboko moko awa sikoyo ya bilamba oyo ekoka nani kitoko te oyo ekoka nani kitoko te oyo nini ekoka nani kitoko te. Voilà, comme on a papa Rabi nayaki na Sabino na cadre ya campagne toanango à cause de la foi na pasteur de la foi ils en terrain Sainte-Thérèse. Est-ce que boyebi? Oui. Ils ont les 30 na les 31. Nga na bandi campagne na bina au signaler na rappeler bana poto bana partout les 30 les 31 dans le terrain Sainte-Thérèse et l'on a pasteur de la foi 7e édition il y a à cause de la foi. Il y a on habito ya et banda 14h 19h to kumisa nkolo pe to bona bilaka Yesu Masia Nazareth na bomo ya biso. À cette occasion biso Fondation Rabi Mavinga et bana pasteur de la foi yena minute azana mikili oli ambala nebke ali ambala nega wala na biso to pe pasteur de la foi mbote Aminjo évangéliste international mwana poto ali ambala yonte kota biloko yo bato balingaka ba orphelin ba mama mtema malamu nde bakanisaka biso yango moninga na ye nango bosepeli siko nanya koloba pona ba mama wana bandeko bakanisaka ba orphelin bolobini pona bango nanya koloba Njamba pambula bango. Komo nona nani? Ahanela. Ubinzamba sana nini? Apambula bango. Nela maboko. Nani koloba? Komo nona? Je. Yadie.
napesi bango merci mina o bandimi kosala mpona biso mpe tebele baza na mpe makoki ana mbe bandimi kosala yango te yango napesi merci nzambe apambola ye abakisele oyo ebele ezangaki tobwakeli ye bafleur kisu bafleur bote kombo nani mama Françoise nga aza cadreur toza bana 11 bien makasi toza bango bien baotanga en tout cas napesi bandeko nyonso merci na oyo bakanisi mpona bana oyo en tout cas nzambe apambola bango bisika oyo ekaukaki donc nzambe abakisa su ya koleka donc santé bien ti mingi akoloba eza te napesi bango kaka bongo nzambe apambola vraiment surtout mpona pasteur en tout cas nzambe apambola ye abakisa susu ya koleka bisika oyo azwami aza kuna napesi en tout cas merci nzambe amona ye base jour na ye nyonso azala na ye meme na kozonga nzambe abakisa oyo ezangaki le 30 et 31 nzambe apesa makasi tozanga te juillet tozala nto tozanga te non ça est fort na bana tozala nzambe. Ben voilà, je pense que vous avez compris, on est arrivé à la fin de ce reportage. Nous étions à l'orphelinat Mibanda Kimbatek et maintenant on est venu ici à Njili, orphelinat Mama Ilaza, Njili où nous sommes venus les rapporter les paix qu'on a amenés. Merci Naba Mama Oyo, la Fondation Rabi Mavinga. Merci Naba Mama Nyos, Maman Bibiche, Motema Fiotuomo, Namoni Papa Michel Bombele, na Mama, merci. Maman Méline Zembanabusa Nyote, merci Ming Fiston Bastien de FB International, Maman Fidéline. Depuis les USA, merci Panayo, merci na maman Chantal, maman Blapin, merci vraiment na maman Nyonso, Oba Kantarabiso, Levi, Cyril Arsène Modabi, les garçons capables, pasteur Kossi, pasteur Ringo, merci Panabino, merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Maët, à l'homme de la foi, les 30, les 31 juillet, toi na Sainte-Thérèse. Campagne d'évangélisation à cause de la foi. Toza déjà wana tout dit va toza wana to comme sankolo to moi le boko mais merci pas Nyonso. Merci Nathan Kifuta, merci Glodimba la Trésor Tingi Gauthier que l'équipe Mumba Kilongo TV na pesi bino merci. Merci les amis ngana keto kutemba sima. Au revoir. Mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV.